awana se na programme wana yake donc we need to keep American great again. Fois passer le baki donc l'American Grey maintenant c'est le slogan les loisali keep American Grey. Donc gardons ça comme ça, gardons ça bon, gardons ça joli, gardons ça gentil, gardons ça meilleur. Donc voilà bande konangai tozali biso nyonso ba africain oyo photo la que président na Trump ke tokimaki bamboka na biso ba viol oyo bomoni pasteur Mbiye alali mwana batu. Et puis à PCZemi, Simanango, à Mélissier qui se sent que moi n'a pas toyeba, Kolongola Zemi, wana ba crime na États-Unis, il faut mériter 35 ans de prison. Mais toko kende nango, tina katia Sénat aux États-Unis, bazana bazfongoli politique moko asika. Mutu nyonso bazo torturer na katia mboka na ye musika, il faut biso nyonso toza awa, tomatisa mungongo po États-Unis ata la justice wana ndenge zo kende ndenge ni. Ba uti ko benga na mboka ya donc namboka Palestine kuna babanda ko torturer mwana mwasi moko boye abandaki ko partager religion na ye ko yebisa bato nzamba bazali malamu kote ya baninga balobi lokola ezalaki ka ya ba musulman akoki ko sala musala wana te. Voilà que ba torturaki ba kange na prison ba ndeko na ye balobi yango a otuve komi na États-Unis etindi groupe bakende ko libérer mwana mwasi wana ba pesa liberté d'expression na kati ya mboka na ye o eza na liberté te. Alors biso ba congolais photo tala pe makambo wana to matisa pe mungongo ba fi lokola ba Eliane to matisa mungongo po na justice a Congo e banga batika ba corruption batala likambo wana malamu bakotela mutu te soki azali condamnable Mbiye batia ye na prison to mona ye na prison soki azali lukuta Eliane ba condamné na ba acte de mensonge. Voilà que mokili tolingi ko vivre ya transparence yango wana. Voilà, c'est ainsi que nazo senga bino so bandeko na ngai to matisa mungongo na biso pona koluka koloba bosolo to kolakisa donc droiture ya oyo tolingi ko vivre vie meilleure. Alors donc programme ezali ko continuer. Et donc bandeko na biso oyo balobi ke ba africain oyo bazo telema ko soutenir Donald Trump ezali ba africain oyo balingi bandeko na bango ba na Afrique bayate wana eza slogan ba démocrate pona ko refroidir biso nyonso batozo tombola mungongo ya ko loba ke no Donald Trump bazo sala musala malamu lokolo za africain donc olingi tata mwasi ndeko no ayate yo lingi okangela bango porte. Mais bandeko nanga bino boza na États-Unis to pesaki bango 8 ans awa na ndimite ke balobaki na atikali kozala na ndeko na tata mwasi na mboka po abengise akota na États-Unis. Alors wana za ba politique moko ya ko refroidir biso donc toza na droit ya kolobate parce que toza ba africain. Alors tokosenga Donald Trump asili sa mandat sima ya mandat Donald Trump ngana kosala effort ya kosala ba vidéo ke Donald Trump ba pesa ili sous 3e mandat. Alors nakozala liboma te bo comprendre ngai nazana posa na glisser makambo ke ba démocrate mutu ba pesa kabila ba 3e mandat. Alors balingi makambo mabe esalema na mboka baninga mais na mboka na bango esalema te. Alors ngana kozala première américain oyo akotombola mongongo ke non lokola Donald Trump asali musala malamu ba pesa 3e mandat. Ndazo ko provoquer ba dossier oyo zosala na mboka na biso de façon ke batala ngo malamu esalema te. Mark Pomp oyo azali délégué ya nani Donald Trump akokita na mboka na biso na Congo oyo toti origine biso nyonso bandeko oyo toyebi kokoma anglais oyo bayebi ko utiliser internet bo banda kokomela na Mike Pomp bokomona ye na Twitter bozwa nini adresse na ye électronique bokomela ye déjà makambo nyonso lekaka na Congo. Diplomatie ya lelo ekomi le peuple bazo fongola monoko pona koloba parce que ba démocrate toto toto benga ka ba politicien bazana lokuta mingi tangu mutu wana asali voyage moko munene bakokosa kosaina makambu oyo tozoye ba aotuva ke Kabila na Tshisekedi basali mariage mais Tshisekedi akoloba te ke tosali mariage azobenga coalition na ye ake ko koale na mutu oyo akofale pa asala na ye coalition. Alors na yango tozo senga na Mark Pomp soki ko anile Kabila na Tshisekedi bango nyonso mibale acha bango na sac moko tolobela Tshisekedi te azali président sika parce que ndenge asali coalition na ye azana makambo oyo tina base na ye bazoyebisa ye azokoko koloba vérité te. Alors to benga na banzela ya kokoma toyebisa ndeko na biso Mark Pomp
a annulé batu wana nyonso mibale a évacué tout mon appel bolingo yamboka na biso tout mon appel justice yamboka na biso. Voilà musala tozali ko sala na mboka na biso lelo yangoyo. Lelo message lelo ezali à ko partager sur Eliane fille au tozo mona na ba réseaux sociaux oyo président Mbiye et pasteur soi-disant pasteur Mbiye chanteur alali abeti mai mobali nyonso asala kawana ngape na sala kawana mais ko melisa mwasi kisi ya kolongola zemi sans que ye ayeba ndeko nanga wana ezali crime parce que yebisanga na ndeko nanga yo mutozo tala to kaka ke dozu wana ya kisi wana elekaki ebele lelo mwana mwasi abatwana linga kufa ye alinga tikala koyembela banzambe na yende nga yembela yeba tusu nzambe ni ayembelaka kokumi sendenga salaka liwa ya mwana mwasi linge kende kaka boye sans problème bato baza aveugle balinga batika la kokendeka na église wana. Alors bandeko liste eko bima mulai lelo na ba investigation na ngai moko na komi déjà na 32 filles oyo pasteur wana azali ko beta biloko. Alors 18 filles bazali capable ya tango bakokoma na justice internationale ba se présenter parce que moi si nyonso oyo akobima ba fi boyoka na Congo fi nyonso akozala sincère ya koloba vérité toko senga ye exil que non baza déjà en danger malamu balongwa na Congo ngonga yangoyo biso tozoluka liste pour tokotsa na Maison Blanche ya makambo zo selema na Congo sur ba église de réveil ba yeba kotala bizaleli wana ba punir pasteur wana si seulement est vrai sincèrement au lieu ba kanga ba église parce que dans notre champ uti kopé ces réformes que il faut te protéger ba religion nyonso bazana la liberté mais onyonso ko déborder lokola apesi exemple lokola Nancy Pelosi oyebi ko lingaka mutu wana te olinga dans Trump te mais ozo telema na mokili ozo utiliser religion na yo nekola protection donc ozo la bana batu na kombo Yesu aussi longtemps que oyo yebi ko sala eza mabe alors bandeko na ngai donc comportement wana nde bazo telemela ya ko punir sincèrement bato bazo bimisa bandeko mususu ba ifale ba kende pa nzambe oyebi batu boni ba ki susu église te pona ko yeba ba vérité wana sire ndeko na biso donc Mbiye azalaki na tatu na mokongo ye moko aza pasteur aza na ba tatu atika la ko bisa mokilité ke tatu pe ezalaka bien. Mais tant qu'on monique charge to responsabilité azanango bakotune beaucoup plus sur batatu wana akena ba maison à lézard pour na kolongola tatou mais yeko tike na cicatrice parce que tatou ata ba longoli ango na ba pareil wana etika ka toujours moi cicatrice moko ya dessin wana. Alors la fille ndenge petema banda ko kutoyer na yemingi azana na bisika nani signe wana na nzoto na ye na ba partie intime ezali. Alors, au koyebisa mokilité que yozali pasteur, yazane prophétesse, comment se fait-il que aye batashi moko ezana partie intime na yo. Alors bandeko nangai à partir ya eloko wana mwana mwasi wana zanango tozali susu na posa ya ba preuve mususu te na monde international ekwei eza lokola mwana mwasi oyo alalaki na président Bill Clinton batunaki kaka nini okangi na nzoto ya Bill Clinton o azana lokola signe mwana détermina ki makambo nyonso tout na ndenge pla ezalaki pena mwa muke baye kosala nini bake na hôpital kotala na ba docteur koyoka nani interview ya mwana wana na onyonso déclaraki sur nani président Clinton président koyaki donc eloko mususu ezalaki te balobino en tout cas ba signe nyonso mwana mwasi alobi eza vrai tokoki ko retenir yete baye kozwa rapport babenga rapport ya hôpital et pas docteur sophistiqué ou témoignage qui que oui et c'est concordé na makambo nyonso fi ya lobby balongola ki na pouvoir. Voilà c'est fait-il que na ba tiktak wana eloko mwana mwasi wana lobby Eliane bandeko nanga bo soutenir ye azali na choc makasi toko salango jokte biso ba tozana ba pays ya ba ordre pays ya ba ya démocratie pays ya liberté d'expression to la qui s'appelle que oui voilà dans notre pays bah tel acte ils ont continué na ko s'est passé. Alors c'est ainsi que tokotonga Congo nouveau, c'est ainsi que tokotonga nation asika, c'est ainsi que tokomona paradis partout bande konangai. Et donc papa américain à lobby masque moi muke lingala bana
bazokotala yo. Ok, bolimbi sangai, merci beaucoup pour encouraging me. Lingala na lukaka ba terme du jour au jour. Ngai na zalaka pena makasi na lingala te, mais bino quand même à chaque fois boida kanga koyeba lingala na sina komini na ba terme mususu soki na zingi na loba mo mususu balobi melama yimuke po na vitesse okoya kobimisa makambo ezali malamu te. Voilà, comprenez, et donc explication nanga, mais dans le monde de tozali, dans les vérités, dans l'enseignement, il n'y a pas de péché. Mais je ne peux pas exagérer, mais je vais quand même mettre les points sur les i pour éclaircifier, to clarify the situation and what's going on. Alors, bande konanga, revenons toujours à notre mouton et pourquoi pas notre dindon. Na page oyo, il y a un complaint international. Tokomi déjà kobanda kokoma. Alors bandeko nyo so bayibi pe dossier ya mandeko na biso mwana mwasi aza déjà na cour na pasteur. Bo pe sa biso ba détail nyo sto chakango États-Unis mokili mobimba ba yeba tot la tabatriko international. Je suis Eliane. Donc tokocha ba vidéo na ba photo na ba t-shirt na biso ndenge pasteur azoko rap. Alors mutyo so kotanga ba tunaka toujours. What is this? What's going on? Parce que si on a lati tricot boye, na yeko présenter bien tricoté. Na zo pese exemple. Si on a lati tricot boye, moutinyo so kota la bi, o ezali Versace. Donc moyen aba tuno yelo ko mususu ezate. Mais so ke komi elongi na kombo mususu ba ko tuna yo, what is this? Oh, this is the lady, the girl in Africa. She was raped by pastor. His name is Mbiye. So we just trying to stand in for to get this a stop. He need to go to prison. We need justice. Voilà, toujours pesa message wana do you know what happened in the Congo? C'est ainsi que batunus ba ko s'intéresser pe na mboka na biso. C'est ainsi que batunus ba ko s'intéresser pe na mokili oyo bandeko na biso bazali ko vivre. Tokoki ko bosa na kolobela sir bango te, baza batu, bazo vivre, bazali mal compris, bazali mal interprété, bazali mal dirigé, bazali mal. Donc nyonso wana photo la kisa bolingo na biso sir bango na oyo sango nyonso tozo ka ezole kana mboka na biso. Parlons aussi sur ça. Parlons na ba événement wana. Ndenge lelo mokili mobimba bandeko nyoso na sepeli botindi donc convocation to invitation ya pasteur mokuna ndenge ba bengisa ke soki na sensa soki na wapi. Alors mokili lobeli yango. Lelo ti États-Unis yo kango. Qui ici au Congo un pasteur ou bandai kolia na président wana a changé kaka makanisi na ye que non mutu wana za dans le mal mandat ne sili a commis mal vu. Bakomi ko poursuivre to bakomi ko bengisa ye na ba justice bazoluka koma bakoisa bakangaye. Voilà que c'est yokani na mokili mobima. You got it? They find it? Good job. Next time don't take it again. It was in your pocket? Oh, you should apologize to them because who was looking for it. I'm gonna make a video a little quick, okay? I'm almost done. Alors bandeko bolimbi sabi ba vidéo to ça na famille et moko mwana koyela yo kana likambo okoko sekangela na chambre te ezali live. C'est la vie que nous sommes en train de mener. Bandeko nangai to telemela biloko wana. Alors ndeko moso la moko ayebisenga ke meza bino na binoti ozoli ko telemela mais ce que ezalaki yo bozo ke ezalaki ngandeko nangai na conscience o nazala ngo na ndimite ke nakoko melisa mwana mwasi moko boye. Nazolo baka na place oyo nazo kangela o yanga problème grave nakoko pesa ye kisi moko te inconsciemment na volonté na ye ki alongola zemi soki ke mwana lelo boyoki dana chompa zolo ba mwana nyonso azali à venir à lobby mwana ta azana 1 mois 2 mois na kati ya libumu tokoko permettre ba démocrate ba signer te ke moi si azana capacité ya kolongola zemi. Et puis encore beaucoup plus forte raison à makasi zanini mobali nde moto ake kolongolisa mwasi zemi na makasi komelisa ye biloko alala ba memie na sika moko boye pour ba créer avortement. Alors lelo oyo soki fi wana ke lobi abali po aza mwasi kitoko akoko bala na ye lelo na lobi soki saliki azo bota lisusu te mbiye moto akobanda kobotela bango bana baye kopesa bango to ndenge nini. Alors bandeko soko mitie na place à mwana mwasi wana lokola leki na oyo ya mwasi lokola ya yo mwasi ozana mwasi abetelo liso lo na vie ekosala kitoko te. Alors c'est ainsi que il faut to telemela to l'accepter bandeko na biso basi ke to lingaka bango to lingaka sourire na bango to lingaka te balela ke to violer bango to lingaka te balela ke to salisi bango makambo na makasi.
Alors mobali ya solo azali oyo soki akwei aya na bolingo aya pe na komikisa ase les bossés sambela nzambe na yo biso pe tozosambela kolo yokela bana poto mawa po bozobeleki eleki ye eleki mingi